ye di na eloba na oboyi na ye ana ki na ezwa pouvoir na biso okoko na ngambe ngombe ngapesa kiyo poyo saila makila biso saila makila mambo na zolo boye biya edi pona ebike 2024 okoma te okufa makambo na zolo boye edi oyebi yango 2024 okoma te dingo swa zwaka ngwe pa koko na yembe ngombe oya kota na se ya mai na kati ya fleuve ya nini ya Pont Marshall wana siko so arrivé que a pesi pouvoir il y a quelque chose oyo ko komela di somona mta mkusa liboma azalakati somona kisengi ali kusa le rwanga azalakati somona ndundu amkusa le rolanga azakapete seke makambo ndima milinga azwa kozwa biloko na biso amuna lobi edoki pa oza edingwe soki boyebaka te bato nyonso to baolandanga partout dans le monde entier kongo mobimba edingwe azalaki na makambo na me koko na nga pesa ye pouvoir yango nga na ye korécupérer etaki troisième génération ya mbengu mbengu nga aza koko ya mbengu mbengu troisième génération koko na nga mta pesaki yango edingwe namoni ke te koki yango na ye kozwa pouvoir na nga pokala te na ndimi te 2024 yango na ye kozwa pouvoir na ngai papa na aza mwana liboso ya mbengu mbengu oya kota na sama ye pe aza koko liboso ya mbengu mbengu koko liboso na libumu ya mbengu we amuna oloba yebi yango pa yaza na yebi ke bimo hôpital ayebi mambo na pa yaza emoso azoseka te akotala nga pe ye di na respectaka yo oza père oza oncle na ye kozwa pouvoir nanga naza na kini na ye kozwa pouvoir na biso ezonga pa na biso maboko na biso tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo mpona baorphelin bazonga kelasi na kaye sac stylo ketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparents na bango bakufa mais nzambe a décida ke baparents na bango bakufa et puis asipo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote, merci la confiance et la fidélité au message de la Bissou à chaque temps dans chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo Ekokani na yo, chaîne Oyo Ekokani na ngai. Merci vraiment d'abonner au chez Bissou Télévision. Plus de 195 000 abonnés, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci vraiment pour la confiance en Abino. Merci aussi à l'équipe technique à Chubiso Télévision. Là, je vois Denis Monsolo, Louange Matembo. Merci vraiment parce que Moussala Kitoko, Oesa, la Chubiso Télévision. Et encore, merci aussi à notre président, le président Chikimuka, pour nous offrir une opportunité de présenter l'émission à Chubiso Télévision. Parce que, et puis ça me l'a montré, nous souhaitons présenter l'émission à Chubiso Télévision. Présenter l'émission à Chubiso Télévision. Merci vraiment, président Chikimuka, pour la confiance. Et merci aussi à abonné Oyo, à particulier pour Bravo Jésus. À chaque temps, l'émission Bravo Jésus Koti, bazala batoli bosso, ya kokomo, pe ya kosala ba suggestion par rapport à l'émission Nenge Tamboli. Merci vraiment la bino. Merci aussi à batunyo so balingara ngai. Merci pe na confiance. Obo mesani so kopesa nga tant que sur na Chubiso Télévision. Le lo bande ko balandi na Chubiso Télévision. Eli sinando kaye autre loba lelo et ça vraiment un peu moins difficile mais to linga ko kango vraiment le point sur le zine parce que la sima caméra ton ayoka kiango nga mo azaki vraiment étonné et na linga na partageant na bande ko Chubiso Télévision pour te comprendre nini oyo baye ko loba azape nani alinga loba nini explication eza nini pour to yeba nini aso na linga vraiment une émission lelo tango yo kango vraiment toi te reposer et soit lobby mabe au commenter soit lobby malamu au chepe commentaire na yo. L'un des personnes qui ont mis lelo as un maître. Souvent bato batunara maître spirituel ils sont ndengeni.
lorsque babengaka mutu maître eza mutu aza na maîtrise ya osala eloko wana mwa mie eza te ki azaka ndoki tonde te aza na mwa maîtrise ya transmettre mutu incompréhension différemment la mutu mususu aza maître spirituel ayaki koloba oyo eza lokola révélation mpo na ye oyo eza lokola mission batingi na ye nango na niveau chez biso a dévoiler naolinga vraiment koyoka ye malamu. Maître Ezemo, na pesi mbote. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé, maître. Santé, ça bien. Donc, c'est pas le sourire na chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. J'espère que vous êtes à l'aise. Vous êtes très à l'aise. Ok. À l'aise. Maître, bonjour. Oui, bonjour. Maître Ezemo, on a moi na yoto. Il peut pas mettre le coup là. Il peut pas mettre le coup. Ça mettre le coup là. Ok. To sepelo ya mbona chez Bisso Télévision mambo yebisaki ngai na sima caméra nazaki vraiment touché ozaki na posa oleka na émission oloba yango parce que oye pona yango eza na nini. Merci monsieur le journaliste pour la question autour de ngai nga mingi na yelobela problème spiritualité na ancestralité mais la question oyo tuninga na ko répondre ngai na uti Congo central na ekolobela mingi na ekozwa pouvoir na nga koko na nga pesaki edingwe yango na ekozwa ngo ana Kinshasa na uti Congo central na mboka mbengo iloko na ili ya mwana makozwa pouvoir o koko na nga pesaki edingwe yango na ekozwa pouvoir na yo o koko na ya pesaki yo mo pesa ngo edingwe to koko na yo yimo mutapesa ngo edingwe koko na nga mutapesa yango edingwe na moni ke ten koki yango na ekozwa pouvoir na nga pour kalaté na limite 2024 akoma yango na ekozwa pouvoir na nga. Maître, excusez, expliquez bien mon clair to comprendre parce que façon ozo kende et tout ça na mon compréhension difficile pouvoir na yo voyez kozwa et pas champion du monde edingwe par rapport à quoi pouvoir ne comme kuna ndenge ni na méthode ni nazo sema ba question zo tuna ngai po esala ngai sengo na koloba boy edingwe soki boye bagate batu nyonso tu ba holandanga partout dans le monde entier Kongo mobimba edingwe azaki na makambo mais koko na nga pesa ye pouvoir yango nga na ko récupérer etaki troisième génération ya mbengumbe ngaza koko ya mbengumbe oh troisième génération koko ozolo baniza mbengumbe oui koko na ngai koko na yo ok siko edingwe yaki pas mbengumbe azu pouvoir koko na nga mtapesa pouvoir mbengumbe tapesa edingwe oui pouvoir to mona abunda na ona catch congolais oui ba démonstration ça oui eza pouvoir na bino oui abiso siko tana ngo ekoki ne olingi ozwango lobi yango tana ngo ekoki yango na yozwango na yozwa pouvoir na biso on a que 2024 okoma te nazo yango na yozwa pouvoir na biso ezonga na maboko na biso et bien chaîne oyo leka on a plus de 195 000 abonnés mutu nyonso ota l'émission on n'a jamais koyamba mutu pour na obebisa réputation mo ya mutu quelconque et qui sera valeur ya chaîne na crédibilité ya chaîne lorsque on lobelaka pouvoir na yo oyozo mais tant ba pesa ki ba caméra ezalaki te comment ça fait oyo na niveau ya TV ko singa parce que na spiritualité pe boye bani na yo tant ba pesa pouvoir caméra ezalaka te photo pe ezalaka te ezalaka batuti na zalaki amuna oloba yebi yango pa yaza nayebi ke bimi hôpital ayebi mambo na oloba pa yaza ye moso azoseka te akotala nga mpe ye edi na respectaka yo oza père oza oncle naye kozwa pouvoir nanga naza na kini naye kozwa pouvoir na biso ezonga mpa na biso maboko na biso oyo na koloba yango wana na kubanga na difficulté muto osenga ke yozo pouvoir asa maladi akoso bima na hôpital nde ba yo moko bien sûr so ina tangi komba pouvoir ngo ebi ye di zabala bankulu de l'un pouvoir na bino o ba pesa ki
Comment on attend? Mais azana bana azaki azakache lorsque nga na yebi mutu azakache to mutu azana pouvoir ancestral le moment où yo linga sala de part na ye azana descendant où il faut tirer la pouvoir comment ça fait tu déclarer qu'il va tirer le pouvoir mais quand on a vu azaki est-ce qu'ils sont pour le thème azaki incapable de tirer la yo moko pouvoir la question tout nanga c'est peut sangai omoni pouvoir mususu batikela ngo mutu te pouvoir oyo ezalaka bapesi yo pa mutu successeur oyo kotikela kokosime baresponsabilité wana te yango nga na ekozwa za bala bankulu okoko na nga mbengo opesaki ye mamuna oloba na yayebi wana mpe batikela ngo mutu te opesa na successeur na mais aza na bana yango na otoyebi soti pouvoir mosusu bakotikela ngo mutu te fo zongisa mpa bakolo nango biso oyo pouvoir akoko na nga po obenga inoko boza ba parent enoko na sens nini yo mpe nakobenga noko ti nakobenga mpe père oza mobali toza mwasi mabeso na bengi mama leki to tata mwasi obenga na signe ya respect na signe ya respect mais comment ça fait toza na respect ya mutu mais devant le télé oloba oyo ekosengeli oloba te nazopesa respect mpo ani mpo nayebi valeur na ye nazope yango naopesa respect nakomanke respect te nakofinge pe te est ce que ndenge otuna bakestion soki okike nafingi ye naoloba clair naza à l'aise aussi nazorépondre bien bakestion etuna siko so arrivé que apesi pouvoir te il y a quelque chose oyo ekokomela te akopesa mponga na boyi nazanga pouvoir wana za balankulu akopesa pour 2024 bon nayebi te otalanga 2024 oyebi te olobi te ye dina seki mpo na kanda toza père oza oncle azoyeba mamu na oloba mais souvent bosalaka makambo en esprit après emonana na physique est-ce que en esprit bona communication te entre yo na ye bon makambo mosusu so moni en esprit esimbi te osani c'est avant oya awa déjà osalaki appel en esprit bongo nakoleka boye nasala jamais nakoleka boye te sans nasala appel en esprit ok parce que bit eza ke koyebisa biso ke soki mabe ekomeli ye ça veut dire que déjà oavertiraki ke apesa pouvoir so apesi te mabe ekomela ye wana kutu mabe ekomela te mabe ekomela ndenge nini nga ndenge ekozwa pouvoir na biso eza question mabe te ntango asalela yango azwaki mabe te atika mpe kozwa mabe te naye kozwa nde pouvoir na biso apesa biso pouvoir ya koko nanga mpo ye asalelaka mingi makila biso osalelaka makila te nga aza ancêtre biso osalela mingi ancestralité ayebi mambonga na oloba so nali tuna nali mituna nanu est-ce que c'est vraiment parce que tu oloba oza vraiment pas à l'aise oseka te te nazoseka naseka te oseka na sens nini oloba oseka te na idée ke oza na kanda mote oseka o avec kimia ça veut dire que eloko ozolobela eza na influence ça peut n'impact parce que net na chaîne na biso chez biso notre appui oyo oye juste pour transmettre un message oyo oyo za pouvoir na yo première question ils ont deux questions s'il te plaît allez pardon ba neno question biso tuni no ye na chez biso télévision appui na biso eza nini poto ke ne kotika yo et pas edingwe o récupérer pouvoir ancestral na bino to sala nini la deuxième question soto zuyo to memi ti epani na matiti est-ce que makambo ozoloba oyo osala face ya koyebisa live bo bon on va répondre à la première question bino te boko kotikanga pete na okende nga moko bino personne boko etikanga tokeka mabeza te wana première question na répondre naza en bref na boko kende gauche droite deuxième question oui makambo na oloba ayebi kuta akoloba ni o ni a ni u abaka a mwana ye
so tosola eza entre nga na ye so mpe tosola te eza entre nga ma yebi eloko nga na koyila kozwa nazwa kozwa za bala bankulu eloko koko na nga apsika ye oyo ezaka oyo atanga oyo asambetu ko oyo atanga na sambetu eloko nazwa kozwa za bala nkulu eza na sambetu ye yango kaka nazwa kozwa so nazwa ngo nazwa na koko kipata oyo koko atikilanga su koko na nga mbengu ye dimaka mbo nyonso yebi pa oza yo moko ozoseka so bato baza okangi kanda me so oza yo moko oseka na tala ye oni koko kipata ozongi susu Zambe mamuto ya mwana ba plateau ya bizarre. Mon mwana ba plateau ça vraiment bizarre. Jeune Leroy yo qui ancestralité équipage qui jeune te to balaita muto kifumu so ba poni wa monta mwana mukibalaita ka équipage te makampo équipage qui jeune te isipendi mamela yo balaita yo. Oui. Maître Nakosi. Ah, merci maître. Maître, yo posa d'accord pour boye bilo mibali. C'est que ça idée na bino boye ki nango yo pouvoir. Mais tu dois récupérer pouvoir. Yo na ye boza bandeko na kibomoto. Tu dois bandeko te. Boza bandeko te. Yo oza pe nekolo musu pas ekolo musu. Oui. Bon ni pouvoir ancestral na balani bino mbali parce que pouvoir ancestral fait balani par rapport à des ancestral c'est Afrique ils ont représenté Afrique na biso dit ancestral ça veut dire que Afrique mobimba oui OK au salon en Angola oui au salon pe na Brazzaville les ara elo abing ancestral oui uniquement pour na biso ba africain oui yango bozaki na monopole au PC dingo pe assez la pouvoir na bino oui et dingo azaki pa na biso te mais azwaki yango ne pas koko na ye po ya za troisième génération ya mbengu dingo so azwaki yango pa koko na ye mbengu oyo akota na se ya mai na kati ya fleuve ya nini ya Pont Marshal wana mbengu a Pont Marshal oui abotaka pe bana bo yebi teke mbengu abikota na bana mususu na kati mususu batikala papa na yaza mona liboso papa na ye mo baza ko répondre te excusez nga na tu ino yo parce que yo yebi mie kenga oui bato bota la biso oui tout ça l'effort ya commettre ya communiquer s'il te plaît ya communiquer ba vérité a pour na ko éclaircir eloko obolobe oboye eza bit bo déclarer boyo zo pouvoir na bino et ça azarté kolega na émission eza besité boza na mission ke boyo zo eza pouvoir na bino alors et ça la mo effort ya ko répondre biso vraiment non que c'est tout ye mo azana za mi passer répondre parce que oui bien moi mi oui ye papa na za mwana liboso ya mbengu oya kota na sama ye pe aza koko liboso ya mbengu koko liboso na libumu ya mbengu oui koko liboso papa ne mwana ya mbengu wana ko papa na ye aboki ye pe aza mwana aza la koko ya liboso ya ba koko nyonso oyo etali ya mbengu yende biso age bana te oza mukolo sono le roi mukolo to mwa muke na poser question ngapi na lobi mabete na tunu sono le roi mukolo to mwa muke sono le roi mukolo parce que ça sérieux na mambolo bana sege na za mukolo siko mengu ndazana azana no ya mengu eza no to eza prénom mbengu eza no na bino famille oui il a xini bon signification mbengu lakisi mai poto na mboka na biso komona ngombengu mai pa ikoko kitaka na singa suki yo le bato bomona na Pont Marshal chaîne mbengu lakisi mboka lakisi mai mboka ko to na mboka na biso komona ngombengu pa ikoko kitaka signification mbengu wana mai mboka na mai pa ikoko kitaka na singa suki o le biso leki na pont pesa ngo chaîne mutu eza singa suki c'est ça message nini au PC dingo parce que ye dit hôtel la biso papa dingo hôtel la biso tango ba pona pouvoir ya yo zo message nini au PC ye dit na telemi otalanga bien ye dit na eloba na oboyi na ye ana kina ezo pouvoir na biso okoko na ngambengu apesa kiyo oyo saela makila biso saela makila te nayebi ke nino eza utango na sambetu nazwa kozwango na chango na koko pata okoko na nga
atikela ngai makambo nazoloba oyebi ya edi mpo nayebi ke 2024 okoma te okufa makambo nazoloba edi oyebi yango 2024 okoma te yango na ye kozwa eloko na biso koko apesa oyo atikelaki yo oyo apesaki oyo atikela yo oyo apesaki yo yango na ye kozwa ye edi so mona moto amokusa liboma azalaka te so mona kisengi alikuse lokolanga azalaka te so mona ndundu amokuse lokolanga azalaka pe te seke makambo endima melinga nazwa kozwa biloko na biso amona lobi edi oyoki pa oza C'est du sérieux, hein? Du sérieux. Est-ce que le pouvoir ancestral, si vous arrivez à un problème de conserver grossesse, vous avez un monopole européen, c'est guérison, on n'a pas conservé grossesse. Oui, mingi yango ndevuma na ile. Mingi yango vuma na ile toucher pour malamu. Bato nyonso ba Holandanga o baza ba problème spirituel abota loko ezotelema te bolimisa na terme na employé mwana azobela épilepsie bobanga te nga naza wana naza guide na koguide bino solution komonana boza na bino à l'aise nga sina ye mpona mone na makambo oyo buzoba ekoti trop buzoba vume ekoti bozala à l'aise bomona numéro ezala branché wana toto opesa numéro bobenganga bozala à l'aise mutu nyonso azosouffrir oh problème ya sexualité oh mwasi alanda yo akoma soki nani oyo lingi oh mobali ngasi na ye fumu ezemo ngai aussi na ye vraiment pona ba solution na binoto fumu okobakisa nini tango bi précision par rapport à maladie président na bato misusu ba na maladie épilepsie ba misusu ba na maladie emso comme mutaliboma pour liboma mso utape na famille hein comme mutaliboma est-ce que na bino mibali bato bazana ba ozape na assurance qui est bo big sande ko na bango oui ye moko fumu ezemo azana akosala musala donc tana lobi ke yaza premier koko ya mbengu ezemo donc pour faut batikela yango donc ye ndinga zande ngwana ana capacité ya kosala tous les problèmes oyo ezo déranger no partout okozala na monde okenda poto ozwaka mikanda te akosala ote oza na posa kinzuki ya lolendo oyo bamusu babengaka baportemone magique ezalaka te kinzuki ya lolendo eza pouvoir ancestral ye azala akopesa akosala oza na posa ote mwasi ya kima yo mobali ya kima yo eza affection nde ekimaka ye azala na kosala nini retour d'affection onde oza oposa opostule okoma député okoma nani donc ye azala na akoconsulter bancêtre na yo oyo toza na monde ancestral ye akoconsulter bancêtre na yo bino tout place nyonso bino oza mboka nyonso oyo oza surtout na loba na bakaba oyo bazosala ni bazopostule na temps oyo donc oza na posa ke oleka bancêtre na yo basimba yo oleka ozo ba vote ebele po bani bakulu bakuvimba bango nde bayaka kovote yo stade tondi eza bato normal te bayaka kuna eza bakulu nde babimaka bayaka c'est même ba vote pe bakulu babimaka era ba vote place nyonso tout oza okobenga pouvoir oyo fumu ezemo akopesa yango ya consulter bancêtre na yo a partir bancêtre na yo bango nde bakotindela bato oyo bakaka kovote yo posala nini obima ozwa na baélection nde oza ndenge wana donc ebele oyo ye roloba te donc roloba te problème de spiritualité ye akosala nini akosala donc ye aza place wana uniquement mpona kosala musala ye aza na pouvoir oyo tozomona awa donc fumu ezemo maître pardon monsieur journée nango bakisa so eloko moko napesaka mpe kodia so oza na besoin kode nayebi ke ya famille ezalaka po ya famille mpe ekimaka soko ezoyede famille te ekokima yo yango tomona apesa exemple moko omona mama moko atekaka makala bitabe malala
mais otala bandako otala bacamion soko azoye de famille te kima soki ekimi kobanga te benga ngai soki mpo ozoluka yango benga mpe ngai kobanga te babenga yango kinzuki ya lulendo wana kikongo zano alaise ekosenga nango makila te biso esenga makila te nga asalelaki ya sexualité nde na telemi boye poso esenga makila mwasi na kota fulu loko esenga nango makila te bobanga te na kopesa nimero bokoyoka bokobenganga bobanga na bino te moto aluka kodia nini nga na kopesa mpe kima oyo ya famille so linga ezongela yo naza na ngai maître tokosa numéro. Oui, numéro eza problème te tokopesa na oyo na loto bakaka oyo eza omoni kodia na kinzu eza de eloko donc toza na des pouvoirs ancestral oyo etali na moyen financier donc toza na des pouvoirs ancestral oyo etali na moyen financier toza na kinzu kia lulendo toza na kodia oyo donc kodia ndenge eza ndenge wana eza pouvoir moko bomonaka mapa atekaka eloko esongolo pakala mais oyo etali pouvoir ya lolendo wana eza sous forme oyo bato mosusu babengaka lokola baportemone oyo eproduiwaka mbongo deja yango moko donc bobanga te kocontacte oyo tokopesa bokozwa basolution na bino nyonso oyo boza yango mposa. Oui, mpona kozwa fumu ezemo ye moko na numero oyo totali na plus 243 83 83 72 88 787 na plus 243 83 72 88 787 wana okozwa fumu ezemo ye moko obanga te kocontacter problème tout oyo dérangeaka yo okenda baplace ebele oza basolution te fumu ezemo aza awa kopesa o solution okenda par-ci par-là oyo na bamaître spirituel oyo baguide bafumu ebele ozwaka solution te ye moko awa aza awa kopesa yo solution donc vosenga kozala na kondima ndenge bato basu bakendaka na église kuna oke okende église osenga na nzambe fo kozala na kondima fo yabo baka na bible oyo bakristo batangaki kondima na yo yango nde ekobikisa yo tant mpo ozoya na ye moko fumu ezemo kozala na kondima mpe bancetre na yo bango bakosala nini bakosalela yo mosala oyo oza nango mposa surtout toza na nini na place oyo totala badepute bato oyo bakaka epostule nde baza mposa ke aleka donc abanga te kocontacte na limero na topesi ke fumu ezemo aza wana nini akopesa ye solution mpe akotinda bancetre na ye bankulu bakobima bango bakoya kofuti ye nde tokomonaka bastade de marti ke musicien moko abeti nini stade esali nini etondi ezaka bato normal te bazalaka kuna mpe bato mosusu bautaka bamonde ancestral basalaka ni bayaka. Merci beaucoup maître, merci beaucoup. Tobo kende vraiment vers la fin parce que TV za ngonga, TV za minute, tokoza vraiment tanyo sauté. Na kamwe kutu koko ya mengo mengo kamwa micro, c'est kuna micro za quitté hein. Et bon à l'époque micro, zo kamwa micro hein. Oui, bon trouvons normal à l'époque micro za quitté na mon enregistra. Hein le roi monde de mongo. À mon enregistra c'est normal ko kamwa te. À mon enregistra à l'époque ezalaka te. OK. Fumu tokomi na soka, boyaki na biloko, juste on a moni oyo ezakaka eloko bakoko na ngatikela ngai akala toanda kolata ngoko omini mwani ya molati mwa eza nango mabete yo mpo kosimba nango eza nango mabete ona tika wana bo bakoko na ngatikela oyo oyo eza nango kaka parmi kinzu ka lulendo kinzu nzungu oui ope osimbi pe kinzu oyo koko na ngatikela nga pata ko pata mutu na ende yango yo basala kosala to ebima ine kosala c'est trop dit à l'époque banda osala te bima maman na face elongi ko kapesanga mengu elongi na yango yo kila nango mengu nde yeyo pata o mengu fumu pata fumu pata yo ko nga tikilanga fumu pata boyaki na ji oyo eza ji kasi yango na lobaki eza geste bato oui omoni ji oyo yango nalobaki bamisusu basalelaka makila oyo eza nango ji yango omonaki balobaka ke yesu abongolaki mai na vino oyo eza nango ji zala fume kofungula imisa omona eza nango ji esame
Oui, ji yango yo, bomoni ji normal, tokomela mwa ndambwa. Asani. Na mélange. Ah. Mélange. Vie ça sacré, vie ça spirituel. Yo repesa ngelo. Mais ce que tu me dis sur balé ma pesa te mélange. So pino boy na ngo meli pino balé ngai te. Ji yango yo. Moniji ndeza ji. Moniji osala mwa eloko moko e moniji to osala mwa eloko moko oyo ezolakisa pouvoir ya ancestral ya mbengu toza na koko na ye awa ya mbengu ye kosala eloko moko boye totala oyo nini yango kosalama na ji oyo awa. Yalenkulu lelelele. Yalenkulu lelelele. Yalenkulu lelelele. Oui, bankulu mbengu Oui, tokobela siko pouvoir, tokobela siko pouvoir, tokokanga, tokobela pouvoir ancestral. Bankulu mbengu Fumupata. Mbengu mwengu na première génération ngi awa fumu ezu. Mbengu na première génération ngi awa fumu ezu. Yalenkulu lelelele. Ça lokola miracle oyo ba prophète basalaka, miracle oyo ba prophète basalaka. Omona te prophète banini babiloko tout nyonso tout. Eza lokola miracle oyo ba chrétien babenga miracle biso to moyo en démonstration. Eloko nani Jésus Christ asala abongola mai na vino biso siko to sali nini to bongoli ji oyo ezaki ya rouge to komisa ngo chamba oyo yango to kotia na cimetière ya funini ya kulu oyo aza afu ya fumu pata koko pata. Donc oyo eza pouvoir ancestral, eza pouvoir ancestral nyonso. Problème tout oyo ozala ngo posa bakosala fumu ezemo azana yo député ozana posa ke bankulu na yo bango ba voter o leka liboso. Donc tokosala nini oyo awa tokozwa chamba oyo tokonoboka tous les quatre coins ya nini ya tombo ya fumu pata koko pata. Donc yango kopesa yo pouvoir ba ancêtre tout oyo bazana ba cimetière ba ancêtre tout bakolamuka basala ni baya ko voter place oyo kozalana. Botokotana biso yango awa tosi sikoyo oyo eza lokola nini tobengi kinzoki ya lolendo. Donc eza pouvoir ancestral. Kroda eza mususu oyo eza siko kinzoki ya lolendo. Tokopesa yango fumu na biso ezemo asimba atanga mwa nini moko wana. Oui, tozi cameraman azwa mwana kati awa. Oui, azwa oyo tokomona nini za tomoni eloko eza nini vite tomoni image ya nani eza wana. Waza image pena oyo eza ya kati image ya nani on eza wana. Oui, total image ya wana amoni image ya nani eza na kati. Otali déjà tokozwa nini oyo pouvoir ancestral. Donc tokozwa pouvoir ancestral yango awa tokotia na kati. Tokozwa pouvoir ancestral tokotia na kati bo. Donc oyo babenge kinzuki ya lolendo yango oyo tokotia na kati. Yango tomonisi kinzuki ya lolendo yango. Uzango siko tokotia ngo na kati awa. Nous totala awa tokozwa nini tokofongu tokosala nini? Tokokanga. Tokokangi tozi nini yo? Sani tokangi. Totomboli tokobela sikoyo direction. Donc direction tokobela sikoyo ya mbengu. Oui, mbengu.
Oui mbengu 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 mbengu. Oui mbengu 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 mbengu. Oui mbengu 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 mbengu. Oui mbengu 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 mbengu. Mbengu 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 mbengu. Tukozwa nini awa? Tukokanga. Tukusimba 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 tukusimba. Tukusimba tukozwa nini? Direction 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 direction. Bon on a biso moko awa oza le rola 5 pouvoir ta pasteur okina pasteur ochele le boko boza le rola 5 ministères oyo nzambe oyo to sali pouvoir ancestral 5 liboko yango awa na ofula yango 3 fois ay yango awa na okocha loboko nanga awa na kati kocha loboko awa na kati direction 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 sikoyo tokofungola sikoyo nde tokomona kofungola yango sikoyo sa pouvoir na biso ancestral yango partout aux mboka nyonso tokoza oliaka livre sterling oliaka dollar oliaka quoi franc CFA oliaka kwanza oliaka livre sterling oliaka dollar tout wana koza pouvoir ancestral oyo tozobimisa banini tozobwaka likolo wana tozobimisa ozali koza pouvoir ancestral moko tozobimisa partout oyo oza na posa ya kinzuki ya lolenge pouvoir ancestral tobimisi franc congolais po toza na Congo toza na kati ya mboka na biso on tobimisi franc congolais ya bapaya toboyi oyo kolinga on tobimisa oza na kati ya Amérique dollar ekobima kozwa kinzuki ya lolenge na dollar ekobima so po linga euro kati ya nini ya Europe euro ekosala nini ekobima oza na mboka oyo etali boliaka France CFA France CFA ekobima oza na mboka tu monnaie oyo tu boliaka na mboka na bino yango esala nini ekobima bobanga te kokontage fumu ezemo na numéro oyo apesi wana mpo kozwa pouvoir ancestral ezotozo demote olaka kinzuki ya lolendo kinzuki ya lolendo kinzuki ya eza pouvoir ancestral bobanga te eza kokasa makila te yo te okotangisa makila ya mutu wana eza te donc tozobimisaka kaka mbongo ewuti na kati ya kinzuki ya lolendo na pouvoir ancestral tozokontinue kobimisaka kaka oyo ewuti na kati ya kinzuki ya lolendo na kati ya kinzuki ya pouvoir ancestral tozobimisaka kaka tozobimisaka kaka tozobimisaka kaka tozobimisaka kaka tozobimisaka kaka tozobimisaka kaka kinzuki ya lolendo pouvoir ancestral kinzuki ya lolendo pouvoir ancestral kinzuki ya lolendo pouvoir ancestral tokozwa nini na biso tokosala nini tokokanga oui wana eza kaka tolakisi pouvoir ancestral po tolobaka TV eza radio te donc tolakisi pouvoir oyo tolakisi ke oyo Jésus Christ asalaki mai ebongwana vino biso tosali sikoyo vino tosali sikoyo nini jus oyo ezalaki ya rouge tobongwana ekomi chamba donc partout oyo eza problème tout est dérangeant okenda baplace ebele ozwa basolution te awa so oye na place oyo ezaki fumu ezemo représentant ya ye moko mbengu mbengu koko liboso ya mbengu mbengu oza na poza kinzuki ya lolendo partout oza na monde ozwa pouvoir ancestral na yo po eza bakonstitue baancestral kinzu eza la pouvoir ancestral donc mutu nyonso aza na capacité ya kozwa yango tandis que kodia etalaka mpe baplace ni mutu mosusu okosala ya simba mpo kodia eza banini ebele mais kinzu oyo eza pouvoir mutu tout oyo aza nango mposa akozwa yango donc ozalaki yo mwasi akima yo mobali akima oza problème otali problème bolingo problème amour ye aza na akosala tous les problèmes tout oza nango mposa ye moko aza wana akosala makambo oyo te akopesa mutu makila makambo wana eza te donc ye moko fumu ezemo aza wana akosala mosala na numéro oyo topesi topi oyo ozala na merci fumu merci namoni nyonso oyo nde kaka Moïse ntango akendaki kolibere bana ya Israel ane komituna basini nzambe atindi lolenge mo mpe na bino basini oyo elakisaki ye bwana pouvoir ancestral nde namoni nyonso esalami a loi de démonstration bandeko balandi totindi moto abenga bango te oyo omoni oza touche na eloko bakuti osala awa soki okobenga bango nini eza dépendre na yo parce que pouvoir ancestral peut jouer un rôle na bavie ya bato mais nga tant que chrétien natindi motu tabenga bango mission na bango ezali koyebisa par rapport ya pouvoir na bango et ekomiti
au point ya shit ya osala babiloko nyonso o tomoni à l'œil nu. Merci nous merci et dingo ota l'émission o bolobi boy ba pende nini ya répondre bande ko balandi ya Chibiso télévision to komi na suka. Merci vraiment la confiance parce que vous aurez atteint Roland émission na Chibiso télévision. Merci vraiment la bino. Merci aussi à Denis Monsolo, les réalisateurs certifiés. Merci à Louange Matembo. Merci vraiment à Patron Chekimo Kadi. Ceux qui nous ont bazongité, Tokuta Nabino, Mbala Esima. Sopé réponse et na part ya Edingwe. Tozanga te ko l'accepte nos réponses. Ningi et qui na Chibiso télévision. Yom muto s'abonner, le mieux s'abonner na Chibiso télévision, la chaîne qui vous ressemble. À chaque temps, on a une notification et l'émission. Nous sommes habitués à nos quotas. Nous sommes bravo Jésus. On sait toujours qu'on aime bravo Jésus. Parce que c'est l'une des missions où ils ont édifié Bisso pour nous qui m'a babi autres au monde. Tant on te commis il faut la conscience et royeba. Moment ni nous autres, moment ni nous autres. Merci vraiment. Zambaba Bisso. Trop kutana. Bye bye. Tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier, sac, stylo, sketch, frais scolaires. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre ba soso na classe. Ndenge yo osepumona pona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke baparents na bango bakufa mais nzambe a décida ke baparents na bango bakufa et puis asipo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Pona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Chibiso télévision, chaîne oyo ekokani na yo.